na bakongomani penza ndenge kaka bozalaka biso awa na Bravo Télévision penza topesi bino bambote ebele penza topesi bino bambote ebele lelo le 14 juillet oyo jour J-1 eza ya koyinda fungola matoi penza kota sabone lage penza eme awawa na Bravo Fati Télévision awa na Bravo Fati Télévision tolobaka kaka bosolo awa tolobaka bosolo penza awa double ekoti engaye toseka na bango double ekoti lelo na Rwanda double ekoti na Kigali ezalaki danger double ekoti yango nazobetela mama DG awa double ekoti massivement double ekoti na Kigali awawa penza double ekoti Gaga me renversé awa ezalaki danger Gaga me renversé pe effacé bango bagenga eke bata makasi baganga eke bango nde bata makasi lelo peuple congolais vraiment ndenge kaka asambelaka nzambe oyo ya kimbangu nzambe oyo penza oyo atika sol congolais atika nyonso amata na ye vraiment kaka ndenge ezalaka nzambe atika nyonso awa na RD Congo lelo penza tokolobela bino pe tokoyebisa bino le 14 juillet oyo jour J-1 eza ya koyinda penza awawa Nyaugabu oyo balobi Moïse Nyaugabu awa neutraliser masasi na tolo engaye bokomona ngo pe bokoyeba awa penza Moïse Nyaugabe neutraliser masasi na tolo penza awawa ezalaki makasi liwa ya somo bokomona ngo pe bokoyeba bozala wana bolarge bo aimer bo s'abonner bo partager po biso awa na Bravo Fati Télévision tolobaka kaka bosolo pe information na biso tozwaka penza na source oyoyo bino monsi botali bolobi te papa Pati Bantule fanda na yo umela penza umela po biso awa na Bravo Fati Télévision biso awa penza ezalaka ba actualité pe ba information ya solo. Merci chers téléspectateurs ndenge bozalaka ebele vraiment ya kolanda d'information na bino oyo penza ya solo oyo tolobelaka ba actualité pe d'information na citation oyo ya terrain oyo ya Congo penza kaka ndenge ezalaki ndenge ba force armée congolaise na biso bazalaki oyo biso nyonso tobengaka FARDC pe wanzalendo oyo bazalaki penza bakoti na terrain ba neutraliser ba KO awa ba KO technique na Rwanda ezali kosambwa lelo toyebisaki bango ke biso tozali bayandroit vraiment kaka ndenge ezalaka Moïse Nyaugabu oyo penza lelo masasi ezwie na tolo tozoyeba te na Kigali bakimisi ye na Kigali toyebi te soki akozwani masasi ezwaki Moïse Nyaugabe na tolo ya tongo ya lelo vraiment Paul Kagame azali wana asuki na ye na monologue na ye oyo tobengaka Kabila asuki na ye penza stratégie nini oyo Paul Kagame atindiki Kabila na Goma na minute oyo tozoloba Kabila azali lelo na Goma stratégie nini oyo
bazali kosala ba peuple congolais bakoye bango kaka awawa na chaîne na bino oyo elobelaka makambo ya solo solo, oyo elobelaka makambo ya solo solo. Bravo Fati télévision oyo elukelaka bino ba information fiable. Vraiment kaka ndenge ezalaka tozali wana penza koyebisa bino papa mama il faut bozala bolandaka ndenge mboka na bino ezali kokende, ezali bien makasi avant obima otie Frenza. Bravo Fati télévision chaîne moko oyo elobaka makambo ya solo, oyo elobaka makambo ya kitoko. Ozali wana penza ya kolanda information ya koyeba nini oyo ezali koleka na mboka na biso, nini oyo ezali koleka na mboka na biso lelo. Yango papa Pati Bantule azali wana kopesa bino indusa pe idéologie kaka ndenge ezalaka. Na bosani te kopesa mbote penza na Balbi Nzenze oyo azali na France, penza Balbi Nzenze molandi monene oyo ya Bravo Fati télévision. Balbi Nzenze penza yayo yango wana mama na Jason na Canada. Balbi Nzenze mama na Jason na Canada. Na bosani te mon oncle propre Jerry Makuba oyo afandi sama idéologie, oyo afandi sama indusa awa na Kinshasa. Makambo ebele ya bien kaka ndenge ezalaka. Bongo de tout Makuba na Canada, vraiment bambote oyo yayo pe kolekolo Cédric Seda penza bambote ebele epa na yo kuna na Canada. Na zongi lisusu penza mati awa ye elengi pe 6 mabaluka 9 kaka ndenge tolobaka 6 mabaluka 9 eza ya koinda po boyebaka sante ya mboka na bino Congo. Sante ya mboka na bino Congo eza ndenge nini. Olamuki na tongo okoti na Bravo Fati télévision ndepo ozwa vraiment ozwa penza ba information ya makasi, ba information oyo penza tolobelaka kaka ndenge ezalaka. Stratégie nini oyoyo Paul Kagame akotiselaki Joseph Kabila alobi zonga mbangu awawa na Goma. Stratégie nini oyo bango mibale basali penza tokolanda pe na koyebisa bino. Stratégie oyoyo Paul Kagame ndoki otulobaka les diables, stratégie nini oyoyo bazali koluka na peuple congolais po Kabila azongi lisusu Goma. Toyeba stratégie nini penza oyoyo bazali kosala pe bazali koluka. Balingi babetela biso zeki, balingi babeta biso jeki zengi nzoka biso kutu bakolo diplomatie oyo tofandisa indusa na sentiment nyonso vraiment kaka ndenge ezalaka. Bakolo indusa babetaka bango stratégie te, babetaka bango eloko ya elengi te. Oyoyo penza président na biso oyo tolobaka les garants de la nation, président Fati Beton oyo biso moko tolobaka papa fanda na yo ofandisa pe ya mingi lelo tozali komona. Bandeko na ngai bozala ya kosepela 6 mabaluka 9 jour J-1 lelo nde jour J-1 lelo nde jour J-1 lelo nde penza basali ba biloko ebele mpona kokota retrait. Joseph Kabila ndenge azongaki mbangu wana na Goma ayende kokota retrait. Pe Paul Kagame atindi ambassadrice na ye akoma lettre wapi na États-Unis mpona kokota retrait
bapesa bango nanu 6 jours ya kofanda, bapesa bango 6 jours. Est-ce que ba-américain bakondima to bakondima te? Boyokela ngo kaka awawa na Bravo Fati Télévision, chaîne oyo efandisama indusa na bana mboka penza po na kolobela bino basango oyo, na kolobela bino basitation oyo ezoleka na terrain awawa penza na République démocratique du Congo, wapi wana na este. Nde vraiment awawa makambu ezali minene, makambu ezali minene. E stratégie nini oyoyo Paul Kagame alingi akotisa lisusu? Atindi ambassadrice na ye oyo tobengaka mwasi wana oyo bino boyebi aza ndeti muchopi, azwi atindi ye penza akomela ba-américain, pe ba-américain bamoni yango balobi oh nini lisusu ote bopesa biso 6 jours nanu po tobongama tobongisa boye 6 jours kaka tokende. Na stratégie ba-américain batali balobi nanu eloko te. Kuna Joseph Kabila azokotisa ba retrait ya danger utu ndenge kaka masolo ndenge ezalaka oyoyo bato na biso oyo ya kati po penza Bravo Fati Télévision eza ba correspondant ebele ti place kuna bazali Bravo Fati Télévision, toza na bato oyo batindelaka biso baindusa kaka ndenge ezalaka. RDF na territoire oyo ya Congolais penza bandeko na bazalaki wana arrestation oyo ya Paul Kagame penza ba confirma ngo balobi arrestation oyo ya Paul Kagame ndenge aza wana kala mingi te, aza deja mokangami kala mingi te bazali kokanga ye. Ebongo Kurubi oyo penza ayaki na masolo, Kurubi oyo ayaki na masolo oyo américain oyo abetaki sete alobi pas jusque là po banyangala kata oyo basakani mingi na RD Congo, mboka ya papa, mboka ya Fati Beton, alobi penza bakozwa makamu na bango. Bakozwa makamu na bango po jour J-1 penza azalaki na kanda makasi, Kurubio azalaki na kanda makasi américain oyo président Trump atindaki penza po asilisa makamu awawa na République démocratique du Congo na Rwanda penza ba Rwandais babima batika biso oyo Kurubio alobaki le 15 déjà sol congolais ezala penza polele kaka ndenge tomonaka prince ezala polele, bango nyonso balongwa, bango nyonso batika biso kimia kaka ndenge ezalaka. Tomoni ba activer ba plan na bango. Joseph Kabila activer plan na ye oyo na ndeko na ye Paul Kagame. Joseph Kabila azongi lisusu Goma na nini abengisi groupe na ye oyo ya M23 soki azoyebisa bango nini toyebi te. Plan oyo ya Kabila ko activer ba décision na ye pe ko senga lisusu retrait epai ya nani, ko senga retrait epai ya ba américain. Paul Kagame a créé susu eloko mususu kaka ndenge ezalaka. A créé eloko mususu kaka ndenge ezalaka. Ambassadrice oyo ya Rwanda penza oyo akomaki le 6 bapesa bango 6 jours oyo babakisela bango 6 jours
penza oyo ya mwasi alobi te bopesa biso 6 jours tokobima na biso po to régler mwa makambu mwa mukie oyo tozalaki nango penza. Biso awa tolobi le 15 juillet monde de vérité. Le 15 juillet congolais nyonso place ofandi loba le 15 juillet oyo ezali monde de la vérité oyo biso tozo silana na ba Rwandais, tozo silana na bango nyonso oyo batiaka biso mulunge awa na République démocratique du Congo, tozali ko silana na bango. Le 15 juillet oyo mwana nyonso tombola penza, tombola maboko parce que les garants de la nation oyo biso moko to bengaka Fati Beton, oyo biso moko to bengaka Félix Antoine Tshisekedi de yankena oyo eloko ya makasi batikela biso kobanda Congo ekoma Congo. Président oyo Papa Simon Kimbangu alobaki mokolo président na kozala mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu. Président ngonani ezali nde Félix Antoine Tshisekedi wankena eloko ya makasi oyo tozalaki kozela penza yango. Le 15 juillet monde de la vérité oyo biso nyonso tobandaki kozela date oyo biso nyonso tozelaki na date oyo biso nyonso tozelaki date oyo le 15 juillet ya kolongola kokombola bango nyonso tu awa penza Kagame alongwa na batu na ye nyonso na République démocratique du Congo. Yoka ndenge Kagame apesi ba retrait na ye pe azui problème ya ba retrait awa na RD Congo, apesi ba stratégie na ye ndenge nini alingi bapesa ye 6 jours. Alingi bapesa ye 6 jours nzoka ba retrait oyo totimbeli yango na mwinda na biso, totimbeli na lisu na biso, ba américain batimbeli na lisu na bango penza ba retrait oyo eza nango ba faux retrait oyo eza nango ba faux alerte rouge, eza nango ba faux alerte rouge. Il faut ba retrait oyo totela yango malamu azali kosala ba retrait ngo ba wapi, azali kosala pe ba retrait awawa na asi oyo bakosala ba retrait babani nanu kosala ba retrait oyo na route Kamanyola bazali kosala ba retrait na bango oyo pe na asi ya Kabare, na asi ya Kabare bazali kosala ba retrait na bango oyo pe lisusu ba retrait oyo eza ba retrait oyo eza ba information fiable oyo euti na RDF, ba information fiable oyo ba Rwandais balingi bazala babeta biso lokwa kizengi nzoka biso mo ba mama na diplomatie oyo tofandisa na RDC oyo toyebi ndenge ezalaka. Congolais nini wana oyo bazali na président na bango ya mayele, les garants de la nation oyo biso moko tolobaka Félix Antoine Tshisekedi wankenga oyo eloko ya makasi penza ndenge boza wana na ndaku bobeta maboko parce que président na biso aza mobali. Bobeta maboko président na biso aza mobali. Partager ndenge boza wana partager massivement, partager ngo na ndenge ya danger kaka ndenge tolobaka partager aimer s'abonner. Vraiment ndeko na ngai papa mama zala branché landa oyo biloko oyo ekopesa yo penza ya kitoko ndenge awa tolobaka vraiment awa na bravo Fati télévision ezali oyo chaîne oyo epesaka ba indusa ya kitoko ya kolanda ndenge nini
mboka na biso ezokende place nini, liboko ezwaki pasi place nini, kotoyo ezwaki pasi ya kolandela pe koyebela mboka na biso ndenge ezokende. Baretrango bakosala ngo na ba air nini, baretre oyo bakosala na Kamanyola pe Kabare bakosala ngo ba air nini, ba 16h à 18h, ba 16h à 18h nde bakosala baretre wana. Voilà na ba manière nyonso oyo penza bazali ko jimele bango epai ya banani ba américain oyo bazali ko jimele bango baboyi penza baboyi yango ba américain baboyi le stratégie na bango wana nyonso tu balobi non makambo oyo ekosimba te ya 6 jours ya nini, ekosimba te komela biso ya 6 jours ya nini, to pesa 6 jours ya nini, ekosimba te. Paul Kagame ekosimba te le 15 juillet bimana batu na o nyonso, pe yo Kabila ekosimba te ba stratégie oyo ozolinga osala, ekosimba te awa na RDC. Ba stratégie wana oyo ya mabe oyo ozolinga osala, kosala ngo te po ekosimba te. Bana mboka, le 15 juillet oyo ezali monde ya vérité. Le 15 juillet oyo ezali monde ya vérité, yango biso nyonso tozoloba penza Fati Beton fana na yo oza mobali, le garant de la nation. Non, le père de la République, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Beyankena oyo afandisi masolo, oyo afandisi ndusa, yango toloba papa mama sepelaka deja match ebanduki, match elengi, match 6 ekomi 9 kaka ndenge tolobaka. Ba américain baboyi deja makambo na bango, baboyi makambo na bango, pe ba américain nde tozoloba boye. Bonne nouvelle, ba américain nde tozoloba boye, batindi deja ba commando américain. Taka ba commando américain soka simbi boye akokanga deya 3 batuka na liboko moko. Ba commando américain oyoyo jour J-1 ba commando américain ba ye penza awawa. Baza wapi ba commando américain oyoyo? Donald Trump alobi non bokene nanu kuna bolongola no makambo oyo ya le 15 juillet oyo na ngisu koyoka ngo te. Nga na ngi nasala affaire na nga na RDC, po RDC ezali mboka moko oyo nzambe ye moko ayebi na Afrique, akita atika nyonso akenda na ye. Tala kaka RDC sobo bakateke paradis nde yango oyo. Nzambe akita atika nyonso awawa na RD Congo pe amata na ye. Kaka ndenge ezalaka vraiment biso awa nde tolobelaka penza boye. Larguer, s'abonner, commenter, partager massivement, partager penza awa babor ezokota ekoyinda pe koyinda parce que basoda américain bacommando bien formé baza déjà awa. Baza wapi? Baza na Burundi na minute oyo. Bacommando bien formé baza déjà na Burundi baza déjà na Burundi wana. Le 15 kaka na ba 0h bango déjà bakoti. Le 15 kaka na ba 0h bango bakoti. Bon siko le 16 ba mona mutu. Le 16 ko ba mona mutu. O so inga nani. Ba razele. Papa bimaka na yo déjà, bimaka na yo ba retrait oyo zo sala wana, bimaka na yo déjà tika ba retrait ya buzoba
ozo sala wana bimaka na yo parce que biso peuple congolais tolingi na biso te na sol na biso oyo ya ba congolais tolingi na biso te vraiment bima na yo po ba soda ba commando américain baza déjà awa ba commando américain baza déjà awa. Vraiment merci ndenge bozalaki ebele ya kolanda penza chaîne Nabino oyo tolobelaka bosolo ya kolanda chaîne Nabino Bravo Fati Télévision oyo epesaka baindusa ya danger oyo bakonfirmaka penza makambo oyo ezali danger penza biso awawa na sol congolais pe sol oyo ya biso oyo penza papa atikela biso oyo penza nzambe atikela biso mokili na biso awawa tolingi lisusu te sol congolais ezala na banguna tolingi lisusu te sol congolais ezala na banguna penza yango tozali kopesa merci papa Trump merci penza papa Trump yozali penza papa oyo tobandaki koluka pe tobandaki kozela banyangala kata oyo ya ba Rwandais banyangala kata oyo ya ba Rwandais lelo bazwi mpuka na bango lelo bazwi makambo na bango penza Donald Trump sala bongo Paul Kagame oyo azala condamné na ba crime oyo ya makasi asala na ba crime oyo ya makasi asala yango biso peuple congolais tozali kosenga penza Paul Kagame azala condamné na ba crime oyo asala penza asala awa na kati ya sol congolais tozali kosengela ye pe ba pasteur na biso nyonso bakobetela ye prière ya danger bakobetela ye prière ya danger po biso awa RD Congo nde prière na prière tokobetela ye prière ya danger akomona ki biso ba congolais tozalaka danger ndenge kaka tolobaka ba plan na bango déjà tomoni yango ba plan na bango oyo ba plan oyo Joseph Kabila activaki nyonso tu échoué oyo nyonso tu activaki échoué oyo Paul Kagame activaki échoué ba plan na bango eza na mai tobwaki yango na mai tobwaki yango misika ki basalaki ambassadrice na bango mwasi oyo ya Muchopi penza ambassadrice na bango alobaki ba Américain bapesa bango soso 6 jours awa ba Américain baboyi na bango parce que déjà ba commando na bango baza na Burundi ndenge toloba boye ba commando américain baza na Burundi pona kolakisa penza bango pona kolakisa ki américain baza kaka ba américain bakosaka te le 15 juillet oyo banakin bozala branché chaîne na bino yango oyo penza Bravo Fati Télévision oyo elobelaka ba information na source oyo elobelaka ba information ya solo epai ya yemoko papa Pati Bantule oyo amesana kopesa bino ba indusa ya kitoko oyo amesana kopesa bino ba réalité oyo ezouta na source penza ba information oyo ezouta na source tobosani te penza ba oyo balandaka biso tolobaka mingi po na contribution na biso oyo totiaka awawa na Bravo Fati Télévision ekosalaka ki tozwaka ba information ebele esalaka pe todeplasaka ebele vraiment numéro na biso ya Airtel Money ezali boye plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 61 91 61 na bandela lisusu plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61 tozali wana papa tozali wana mama beta show bwaka mweloko mwa $1 na yo mwa $2 na yo mwa $3 na yo mwa $5 na yo mwa $10 na yo pe mwa $100
bwaka bino batu bozali na ba États-Unis, bino batu bozali na ba Europe, bino batu bozali na Asie, penza na pesi ba mbote belé na batu ya Iran, penza batu ya Iran kuna tokaka Iran, mais merci ndenge vraiment bolandaka makambo ya mboka na bino. Tolobaka soki olamuki okoti nanu na chaîne oyo Bravo Fati Télévision oyo epesaka batualité ya solo solo, olanda ndenge nini chaîne na biso, ndenge nini mboka na biso, ndenge nini place oyo bapara na nga bazali, bandeko na nga vraiment place oyo na botama, place oyo na uta, olanda ndenge ezali kokende mboka na biso oyo Nzambe apesa biso, penza alobaka bokozwa mokonzi moko oyo akofandisa bino kimia. Mokonzi yango nani? Yeyo Fati Beton, yeyo penza Fati Beton oyo ngai moko Pati Bantule na lobaka les garants les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi de Wankenga. Vraiment merci ndenge bozalaki ebele ya kolanda penza Bravo Fati Télévision, penza na spesi bino merci mingi. Mais ba contribution na biso na bete ngo lisusu c'était na lobi ngo lisusu ezali plus 243 99 027 91 61, plus 243 99 027 91 61. Nde boza mobimba wana penza ekosala biso bien na Lingala News ya ngai ya bino ya mwana kala mingi te lisusu na kota na se ya mai ndenge kaka tolukila bino ba information na tala na benga vraiment ekosala bien pe na ba contribution na bino yango esalaka tokende mwa musika toyeba eloko boye vraiment kaka ndenge ezalaka. Ngai na bino kala mingi te kokutana na bino, bye.